Tango ifweni. Bana mina kato tele makwete to tango la ko. Ya solo ete tango na biso oto beta kambela biso na bino ekoki po ete moko na biso atele makwete ayeba nini mazali koleka na mabele oyo bakoko batikela ngai na yo. Oui. Mabele oyo bakoko batikela ngai na yo tozali na devoir ya ko défendre yango. Soki yozo kanisa ke moto mosusu ako défendre mabele na yo ezali regret. Pote ya solo to ko mona pasi. Bende ko bana some ko Congo liboso na nu. Ya solo biloko mosusu ezalaka na découragement. Ya ko taleke makamozo le kana bele ko Congo to na ko belela to ko belela. Me ba yini ba ndoki. Oya motema likundu kaka bana some ko Congo. Bazali ko se comploter pour nuire mabele ya bankoko. Kokamwa koloba me batata oyo mabumine ni boye batata oyo na mituna bango nini ezali eloba moko na kati na bango lobi te na mutuna ezali kaka na mutuna ezali diara pulu ayebi eloko te mais comment toza kondiwa biso nyonso ke ya solo oyo Tshilombo azali kosala ezo continuer ko nuire Congo mobimba. Les autres pensent que ça n'est pas provisoire, ça n'est rien. A quoi les canayete, mais batu boni bazako kufa. Oyo Tshilombo tuzoko tikae batu boni bazako kufa na yango. S'il vous plaît bandeko, to réfléchir le corps à batu. To tala ke mais comment on laisse cet homme moki les autres tali la biso et tala biso qu'on va dire ah bazana na bango ba bololé. Bazana bango ba zoba ba ibina bango te. Bote bazo yeba te passe na bango, bazo yeba te comment va se prendre en charge par loba non. Je pense que moko na biso ce qui a kanisi bien a rotala que no oh mais comment mboka wa nani yangate yete ya biso nyoso mais comment groupe moko boya bat groupe moko ya muke ya bato muke mais bazali ko nyoko la mboka mobimba. Bazali konyo la 82 millions de Congolais. Aujourd'hui, bana, bamikolo, mama, bazali na kata monyo kwami, bazali kolela, bazana solution te. Pona bango solution ko ya na ngote, solution na bango nzambe mutanza solution. Nzoka te nzamba pese maboko, mayele makolo miso, non so ma faculté tout, azana ngwal ba ke non, mais comment yo monela ngai? On se pose pas de questions que comment moto mosusu batumisu groupe moya batu moka bango wana ba mone la batumisu to de ko mona bango to ko mona bango wapi na ba action na bango bazali ko sala mais biso to zali ko zela non to commenter parce que non eza tour na bango eza baza permis ya ko sala nyonso oyo bazali ko sala na mabele ko Congo pasi na mawe ya ko mona ke ya solo biso moko bana somé ko Congo tu allez comprendre qu'est-ce que nous devons faire et quelle est notre responsabilité. Tu ya kawana ko saka mo minute muke ya ko pesa conscience ko pesa toli donc soki bandeko ba yoki biso to pesa ka esa mala mobe soki bandeko bazo kate ke oui ba américain ba ko sala yo kaka na yo ngai na lobby yo kaka na yo vanda na yo to zela ba américain ba ko zido solution. Yo ki ba ebisi yoke ah oui bonan passe na bino banen bazan boter nango ba hotel nango ezali ba pasteur boter nango bazan ba politicien ah oui bango ndete bangote oui bango sikoyo seli c'est là sikoyo américain moko ou peuple américain ou peuple français ou peuple belge na mboka na ya zali atelemi albi bo oui tikanga ke ko bundela batwana na mboka na bango oui na kalisi mingi bazo zele yango bazo zela ke ba américain ba telema ba étranger ba tika ba mboka na bango ba ya ko bundela biso na mboka na biso ke oui to lingi bino mingi tika to bundela bino parce que bande ko na bino bazo nyoko na bino boko zela mingi boko koma mi bangi boko mo bangi yo ozali kolelo sa kolelo ba protebele to koma o mona bango na balabala ba tambola ka lo baraka bo constater na Kinshasa bata ba ke na Kinshasa ko mona jeune a comme bangi
jeune aza mamso na 22 ans 30 ans mais soko teli yo tuni o mais obenga so vieillard nan mais aza mwana muke na yo mosika mwana muke makomo mubange vie na ya yebi na yete ye aza désespéré na vie et pas na zo zela anga ba merke ba ya mukoloni niko ba beti ba ko jonga mukoloni niko Moïse Katumbi ya mukoloni niko ya ko sauver biso baza ko zela be étranger ba ya ko sauver bango na mabelo ya bango kokamo. Mes chers amis kokamo, c'est vrai qu'il y a des fois c'est décevant, c'est énervant de voir que mais on s'adresse à qui? Tu dois s'adresser à biso mais batango tu dois s'adresser à bango bazo comprendre rien. Oh tu dois que non na lisanga ndetolo. Tous ensemble nous pouvons chasser ces gens. Batango ba yebi peke bazana ignorance tika bango. Ozomona lelo bozo komona ba image na bango bazo tindela biso ba ko sala ka mo image amuke. Oui, bamoni nani Hippolyte Kanambe akene kwapi akene na inkisi a tourner image lera tourner image a jouer image wana lobi tika to tindela bango bi panzela bango na kati ya réseaux sociaux baza récupérer kese na image wana ale biso juste komi ale ngape na tindeli yo et tu dois agir te. Quand ces gens font bazo créer ba scénario ngana yo tu dois commenter kaka mona ngenga salaka omoni raisa omoni ya ba kombo tu bazo pesa bango na miso na bino boza komona mais nani akoloba nani akotelema o aza ko banga o paza ko banga. Oui, c'est bien, bravo, il faut avoir la paix bon se sauver vie na bino. Oui, c'est bien mais bolé la kate parce que bokomi ba koko avant âge moto mobimba loba kenaka nzela lobaka liwa muka beti bako muke boke akufi na nzala. Oh là là, akufi na nzala ba cimetière tondi na kacha Kinshasa meke. Ok, iko tala na bo pito ba tondi na kacha bo pito ki se zalaka te ok na monoko bino boy de bisote papa Jaco biso wa moyete boy de bisote biso wa moyete bino moyete nini nzala papa yaya biso wa nzala. Mais Jeannette Kabila Hippolyte Kanambe Zoé bango nyonso na bato baza tout en tour na bango ba yane lokote ba eko kuta mutazo lela na nzala ba eko kuta ena kata Kongo ba eko kuta na kata Kinshasa ngo musufra bango ba ye abie to relaxa bino ke boza ba burule ba zoba akomi na mbongo kanga na miso bino baza ko mata batiki ba ye ba kuti bino na rez-de-chaussée RDC rez-de-chaussée. Alors baba ni ko mata mati premier étage deuxième étage akomi na likolo ko tele grand pa o bokelanga ko grand pao negeni niko yo leki bango te yo za danger te. Facilité, vous voulez que facilité bolingi kaka eloko ya facilité na mokili mobimbe za la kate le jeune facilité tiala ko zala jamais. Oui, voilà, Monisco a compris que ces gens-là ils aiment bien la facilité. Il faut tout l'accès bango que facilité angwa bako joangote biso ne bakolo facilité comme bazo ko espérer na biso tika pelo ke na bango malembe poete to pesa bango facilité wana bozela facilité ko ya voilà mingi lelo toyokaki kabundu akiti na kata Kinshasa aéroport plein mama Kongo lobaki yango lobi plein bato batondaki wana balalaki nzana bandako na bango. Les jeunes ont mobilisé par 500 francs. À soi qui a une minute wana alali nzala mais kabundu na tumbi et si ka bazali ba sepeli bimisa ki bango OK na bimisa bango on dépensait combien de $5,000. Oh c'est bon, ils sont malades, ils vont rester comme ça la souffrance bobi ni sala ele krandingi wana ba sepeli albi bon ba bimaki OK ba yaki bele voilà tout justifié que aux un impact makasi lobby aussi tika bango nzala pendant 2 semaines tika bango nzala pendant 5 mois lelo boko benga bango bako ya abazoba ba bolole ba na bango te
bayebi na bango ba droit na bango te, bayebi te comment se défendre pour avoir oyo ko mériter et pas naye alinka ba pese facilement. Viens ndenge ko biso ndenge nini, mais pour organiser te, viens organiser te, pour organiser to yate, to ko na biso avie, to ko na biso et bon te droit. Ba droit na yo ezanini, ayebi ne droit na été, avec que non pour naye ba pesa na ekaka. Il faut voir que les miette. Yo soit kaka liaka. Ko déclarer ba voix ba droit pour droit. Osa kana ngote ayebi ku tuse ko tunye droit ngezani na ko kamalbi droit ngezani no. Mawa na passé. Et voilà to ke wapi na kata Kinshasa oyo mobilisation et salamaki na ba jeune. SDK ki wapi na kata Kinshasa ba jeune ba telemi ba lobby. Toujours que ne boso ya bureau ya MONUSCO kotomboka comme ça MONUSCO dégage. Alors na tango ba jeune ba telemi ba ke na bureau ya MONUSCO comme ça MONUSCO dégage, ba lancer qui appelle tout le monde qui m'appelle et circule qui partout que ba jeune bo telema to ke na Kinshasa na kanisi appel wana et c'est là qui lancer na katia Kinshasa mobimba boyo ba mona ki appel wana oyo qui lancé na kanisi toko na kabinango en image notre jeune frère atelema ki pe wana a lancé qui appel bolanda ye debout congolais debout bana Congo nyonso oyo eza lisu likambo ya parti politique te eza likambo ya tribu te likambo ya regroupement politique te ekomi likambo ya Congo bakinois totelema pour te soutenir bandeko na biso ya Beni lobi mokolo ya vendredi tobengi bakinois tobengi population congolaise toya kosangana na gare centrale tokobanda marche na gare centrale ti toke kosala sitting liboso ya MONUSCO mpona koyebisa MONUSCO trop c'est trop po banda ya environ 20 ans banda aza na mboka Congo gouvernement congolais nde ezozwa en charge mbongo oyo ekoki kozonga na libenga ya Congo tosalela makambo mosusu bakopesa bango kasi bazoyeba mission na bango to eza nini pe na Congo ezaka te bazokoka koprotéger bacivil te massacre chaque jour yango tokosenga départ ya MONUSCO kinois telema congolais akolela esprit kinois eza akolala kinois telema mokolo ya vendredi le 29 tokutani na ngonga ya 9h na gare centrale po toke kosala sitting bongo liboso ya MONUSCO tokutani bandeko congolais bandeko bako kufa lokola ndeko obadi moyindo wa kufi waza martyr ya paix ya Beni tokutana toza bomoko eza likambo ya parti politique te eza likambo ya regroupement politique te eza likambo ya mouvement citoyen te kasi eza likambo ya Congo mboka ya Lumumba mboka ya Mvuluzi Kimbangu mboka ya Kimpavita mboka ya Noirite mboka ya Bakanza mboka ya Malula mboka ya Rosimu Kenzi mboka ya Shebeya Hussein bazali ebele totelema peto bundela Congo. Voilà notre jeune frère Alexis bonne volonté naye a lancé message eleki na lingala na français te. Et voilà et le konini eleki après avoir que notre jeune frère oya telema ki a mobilisé batu baya tokene ko telema na bureau ya MONUSCO. Alobi vraiment bravo notre jeune frère. On sali quelque chose, il y a bravoure, ok, on lance un message. Et retomber dans vos années. Retomber dans go, to monique, na kata ville à Kinshasa, bato bateri. Voilà, là c'était devant bureau siège à MONUSCO, Nakata Kinshasa, Bandeko, Batom. Moi j'aime pas quand les gens disent que, oh, et c'est là que communauté nandé. Non, ce sont des Congolais, des jeunes Congolais, qui mobilisés pour dire que non à MONUSCO. Beaucoup de temps, on te et c'est là que communauté nandé, et c'est là que Batuna Est.
et ça là qui va congolais, va tellement qui le bureau, il y a Monisco, n'est-ce pas? Oui. Alors, mais je ne pensais pas que Ekoko Zala Bato Mukende wana. Pourquoi Bato va lever la Bato que tout élément, tout marché pacifiquement, on va keneki koyamba, kabundu a kabundu, on va téléma kasoki, fayulu asengi bango baria, bak de mobilisation, pour na nini ba jeune wana bazala kité. Pour na nini engouement wana salama kité que Kinshasa mobimba est bougé. Kokamwa, comme on a qu'il y a solo, les kinos sont envoûtés. Pour des futilités, pour ma kambu zoba. Ok, bah, ayoki ke, bah, on peut s'aller 500. Bah, on peut s'aller 200. A comme la bière, a kei. Oyoana, comme ça que les kamu ya droit na ye, ya ye. Bandeko, tout ça, qu'on s'enga na bino, s'il vous plaît. Bon, aidez bandeko. S'il vous plaît, pour ceux qui toujours continuent qu'on a peuple et l'ignorance à bouillir. Pour bateau, yo ba chaîne, ba télémi, ba mobiliser bateau, mais ba chaîne et belé, ba kete, ba lebi, ah, qu'on a ba rocha l'arte, ba kopesa mbongo, ba kopesa ba mbongo, tiens, yo fait les nini. Et que ce bazar, on le va makambona, et tout na, ba msouk ba yebite, est en wezani, est en wezalaka wapi. Ya yebike, Congo, ezakara Kinshasa. Congo, ezakara mboko ya zali, ma msouk quartier na ye, a yebite ke, Congo izali, s'il vous plaît. Et ça la passe, tout sauver bandeko bazana katia kokufa dans l'ignorance. Bazo ko yeba teke bandeko ba telemaki wana, ba telemeli bango nyonso pour na ben terrain na bango. Et voilà, ils sont dans l'ignorance, comme bazana l'ignorance, ba yebi na bango teke o était les cas qui kuna bango bazana ko concerné. Et ça li kuto ba droit na ye ok, ye pene fo atele melana nu Monisco wana parce que Monisco moto azana base ya makambu nyonso ya kindoki oyo ezali ko salama na mabele kolo Congo ya kotala ke bakebele ba yebi na bango ba droit na bango te et comme ba droit na bango te Monisco azo ba droit na bango oni ba le baka soki oni soki nini ezo ba droit na bango mais botala ba chaîne mususu na katia est ya Congo botala mobilisation et la détermination ya un groupe ya ba chaîne oyo bolandango attentivement moko na bino atala ba jeune oyo baza koloba nini bolandango parce que eza mokuse mais na maloba moko ya makasi oyo ba jeune oyo ba telemi poete ba pesa message na bango face na Monisco bolanda bango. Parce que vous prenez partie de notre pays. Si vous pensez que vous êtes venus nous aider, nous nous disons que nous n'avons pas besoin de votre aide. Voilà notre préoccupation. Quand vous avez fait de ce que vous tuez le matin, qu'attendez-vous pour partir? Parce que peut-être il y a aussi chez nous. Donc, est-ce que vous allez déposer une lettre? Nous n'avons pas de lettres. Nous sommes venus pour qu'on se parle de attention. Bon. Pour ce qui est de votre collègue, il n'est pas tué ici. Vous le savez bien. Ce n'est pas à cette base-là. C'est une base de la police. C'est pas une base de la police. C'est deux. Une investigation a été ouverte. Par voilà bandeko bolandi ba jeune wana ba telemi en face na Monisco lobby venez avec des lettres, déposez-nous des lettres pour nous faire partir. À lobby non, nous on n'a pas de lettres à vous donner, nous sommes devant vous, on vous dit quittez chez nous, rentrez chez vous. Voilà la détermination. Vraiment, ces jeunes-là, na sepela ki koyoka malobo ya bango. Parce que, mafia o ele kakake non. Venez avec la lettre, écrivez. Je pense que oyo ndeko botika makambwana. Parce que quand ces gens-là de la Monisco sont venus chez nous, je ne pense pas que moko na kate lebina comment que lettre pour les appeler. Moko comment que lettre pour benga bango teke venez chez nous. Et aujourd'hui, ils demandent écrivez des lettres. On était ici, on a déposé les mémos na kata Monisco, na bureau na bango Monisco. On leur a exigé beaucoup de choses. Bah répondre. Donc mes chers amis, comprenez cela. Arrêtez de dire que non, nous allons écrire à la Monisco, nous allons écrire à l'ONU. Arrêtez cette histoire-là parce que boyeba nini ezali koyala kansi bomoni na titre na biso actualité.
Qu'est-ce qui se passe? MONUSCO qui décide. Nous, on ne quitte pas le Congo. Oh là là. Le but va quitter le Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment MONUSCO a eu cette audace de dire qu'on ne quitte pas le Congo? Voilà, MONUSCO qui est déterminé que nous quitter le Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Bande Kobolanda. Alors, bande comme ça, on a surpris. Bakoye bate que na kati depuis le 20 depuis makambo ya Beni et Bandaki na kati MONUSCO bazo lalate na ONI na bureau na bango na siège dans les États-Unis bazo lalate des réunions et des réunions qui se multiplient. Ba réunion ils ont aboutir en quoi et pourquoi ba réunion? Chercher la solution. La crise est là. La crise que les Congolais ne veulent plus de nous. Ils nous demandent de quitter chez. Qu'est-ce que nous allons faire? Bazo se remuté ba réunion, ba mona délégation moko ya Jeannette Kanambe et Jeannette Kabila atteindre délégation moko et qu'il y a un bureau ya ONU. Bango bazo luka ba solution et bazo mona délégation moko y a un bureau dans les États-Unis venant avec des cadeaux, un colis. Oh. On nous demande de quitter, mais voilà, nous avons une délégation. La délégation n'a colis qu'un grand colis. Colis de quoi? L'argent et les minerais. Voilà, Kabila nous a envoyé de venir vous remettre cela pour vous encourager. Ne suivez pas ces Congolais-là. Voilà le message de Jeannette, la délégation au baquet des États-Unis. Ne suivez pas les Congolais, ne partez pas, ne quittez pas le Congo. Nous sommes avec vous, nous allons vous protéger. Attendez, oui. Oh, comment? Nous, on pensait que ces gens-là sont des Congolais et ils sont venus ici pour nous dire que oui, voilà votre cadeau, merci, vous avez été avec nous et merci, ne venez plus. Mais juste le message est le contraire. Le message de Jeannette, où il a tiré la délégation d'ailleurs, c'est le contraire que non. Le président de la République du Congo, Joseph Kabila, nous a demandé de venir vous dire, restez là, ne partez pas, ne suivez pas ces Congolais-là, nous allons les mater. Oh là là. Et baby Bandeko, c'est Joseph Kabila qui envoie sa sœur, sa tante, a dit que non, comme vous allez, commissaire, chargé, il y a sécurité, la défense. Ah, nzambe na ngabatato bazaka bazoba na bazoba o batonda bomwa na kata parlement na bazoba baburik na baburik. Pourquoi Jeannette Bachaye na commission wana? Voilà, Jeannette qui va atteindre délégation lobby, c'est moi les chargés. Oh, il y a commission, il y a sécurité, la défense. On décide, nous, on décide que ne partez pas, restez au Congo. Et voilà, après ce bango cadeau wana, MONUSCO lui dit, ah bon, on cherche des occasions comme ça. Voilà, on ne part pas. MONUSCO a décidé depuis hier de ne plus quitter le Congo pour votre information. Et ils sont déterminés d'amener une guerre face à face avec des Congolais. Voilà, MONUSCO a décidé, voilà. Nous vous informons. La vraie information, ça vient ici. Voilà, MONUSCO a décidé, les responsables de MONUSCO ont décidé de ne plus quitter le Congo. Ils sont là. Donc, d'après Bango Balobi, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là de Beni. Ils vont oublier. Dans 2 semaines, ils vont oublier. Nous allons commencer à revenir petit à petit, mais avec une autre stratégie. Voilà ce qu'ils ont décidé, que partout, non, la délégation de Jeannette, non, ne suivez pas les Congolais, ils sont trop émotionnels, ils sont comme ça. Dans 1 semaine, revenez, vous allez voir. Laissez-les agir comme ça, mais ne partez pas. Ils vous bougent là, bougez un peu vous aussi. Et après, vous allez revenir, ils vont oublier. Quand vous avez écouté cela, transmettez ce message à tout le monde. Donc, c'est ça la stratégie. Il y a MONUSCO, Obayokani, Nabatounabangan, Lobby. Oui, s'il vient trop brutal, soit vous lancez les lacrymogènes. S'il faut les tuer, il faut les tuer. N'ayez pas peur de ces gens-là.
Personne ne va vous condamner parce que nous sommes des Congolais. Voilà ce que Jeannette a demandé aux responsables des Nations Unies, au MONUSCO, Nakatia, États-Unis, pour les Sabango que ne partez pas, vous êtes chez vous. Et voilà, la direction, qui hier, la réunion moko problématique, Nicolo, il y a des parts dans le Congo, et bah, écoutez, nos horoscopes, non, un groupe de Congolais, bah, restez là, ne partez pas. Et d'ailleurs, c'est le contraire. Forcez encore votre présence et musclez. Donc, maintenant, Bango d'après l'accord Bayokani, il ne faut pas avoir peur. S'il faut tuer les Congolais, tue-le. Personne ne va vous condamner. Oui. Et donc, c'est à nous de leur faire voir aussi. Voilà la réponse chez nous. Nous allons le faire voir aussi. Parce que vous voyez que dans mon kilinyoso, toke Angola ba bengana oni. Ba bengana oni na banani na ba population. Ba bengana oni na mampinga ya Angola na Angola ba jewe ne saka sute pona nini. Et kaka pona nini na biso ezo continuer voilà ba bi que tout ça va faible en esprit. Bendeko s'il vous plaît. Boluka moye moko na kati na biso ayebake makambo ba mso mona légèreté. Mais le plan où l'ennemi a ça pour nous détruire, pour détruire nos enfants, bah ça ensemble. Bah plan tout bah ça que bah boum ma bisoti na souka. Et alors bon compter dans nous nombre de kofi, personne n'est épargné. Surtout bah bololo bah ça na kata Kinshasa, bah zo kanisa ke ma kamongo ça va blague. Et ni nango bah zo manifester ni nango. Oh non. Baso manifester pour na ne wa bomaki bande kona bango kuna na Beni. Ah bon? Ba bo bande kona bango na Beni. Aki. Ayebite ke yé pas à concerner. Pasteur ayebite ke yé pas azali concerné indirectement parce que pasteur wana azana ba frère na sœur. Ayebite ke oyo yazo sala yé pas sœur na ko la frapper. Neve na ye quelque part vous peut frapper ayebi na été voilà mais tout est battu zo salate mais tout battu zo salate pour que autre da ko bela butu na moyi les autres point na bango bazo mona ngo ba blague bazo continuer ba blague et voilà l'ennemi profite la faiblesse na biso ennemi profite na ndenge biso to za ko mtika kaka liboso pa pasteur pour la choquer bango ba yebaki ke ba congolais ba tomboki bo banani ko penga na l'église wana nyonso l'église tous les bobeni ko tomboka ba congolais ba tomboki pena soroko l'église tous ces pasteurs o ba lalti bino pongi tous ces politiques ba moni bango na bango ko biso to kima bango na bango ba ko bomana biso to suka le ba yala biso extra grâce ba ko kima mais ce qui bolobi MONUSCO dégage MONUSCO vas-y boboni te mon FARDC yo tikana na biso awa Kagame le dit bravo. Au moins ils ont accepté ngana tikala. Binobo kena mo panzi. Moi je savais que FARDC c'est FARDC tout c'est Kagame. Boyo kingai FARDC zali ya Kagame eza batu musude. Voilà na yaki na sujet wana pour ngo binoke plan ozo salama soki bo lamu kele lote. Ce qui bino ba mama to pesa ba mama o bazala kata poto to ba mama boye ba bureau o nyeza kata poto bolongo lela bango bilamba na ba bureau na bango wana ke bo anzambe na ngai na yebite ba mama to belela binote bo s'organiser bo kele ba bureau na bango na France les États-Unis na Canada partout et sika ba bureau na bango ezali lo ba ke teto boyi bino bande ko na bango bana na bango ba mona c'est quoi cette histoire pourquoi ces gens là sont nus pourquoi ces dames là sont nues. Oui, parce qu'ils demandent à MONUSCO de quitter chez eux parce qu'ils tuent leurs frères là-bas. Et qu'on joue impact. Toujours le bel partout. Ni Union européenne, awa. Ba mama, bino ba mama, bo télé, ba bo se mobiliser. Bo kene na ba bureau na bango. Bo yo ka solité parce que ba maman ba violer. O ba tiki bo lumbu. O ba kati ma bele. Ba za wa njoto pe le kola yo. Ko yo ka solité. Bo sende na bango tapage. Boko mona. Leba mona ke oui ba ndeko na bino ba telemi kuna biso pa wa to telemi to banga bangote po te bato bazoko bomba ba ndeko na biso mobilisez-vous s'il vous plaît to bika mpiko po te to sauver milimbo ba ndeko chez bo bika botika bango ba yebike baza bato na nzala
consigne na bango yebani ke ba congolais baza bato na nzala bazo lela wana bo bwakela bango ba mikuwa bo bwakela bango mikuwa baza ba mbwa bazo ganga soki bo bwakela bango ebele mikuwa ba ko se calmer voilà la stratégie ils vont vous calmer tu sais que bino ke ba stratégie tout est sali mise en place kabundu akene ko kutana ka moto nane Katumbi ba monter ba stratégie o bo mona ki wana ba kena ko tonda wana ba to Katumbi afuta kimbongo ba zo préparer massacre préparer ba coup boko mona ngo na ezo mikolo ezako ya na mabele kolo Congo. Donc vous êtes prêts, c'est bon. Bolingi na bino ko se sauver et ko zara passer pour na bino parce que moto ya ko sauver bino o ya ko ya poete abundela bino akozala na yete poete bino moko bolingi na bino ko se sauver bolingi botika na kaka l'esclavagisme na kiboumbu oyo batoyo bayela biso bafansi biso na Congo. Voilà bandeko toyo kan ba audio oyo batinde de biso. Bon, l'autre qui l'a autorisé. Donc, il va se faire répandre comme parlement, on n'a pas un parlement, on dit que la Chine. Donc, il va se faire comme le parlement, avant d'attendre à bosser, mais on a dit que on dit que la Chine. Tout le monde qui l'a autorisé, il a dit que on va se faire un parlement, on dit que la Chine. Avant de député, toi, on va comprendre. Voilà. Donc, ndekwazo loba azakolela, ndenge biso la kolela. Parlement wana rona ngwesa nini ba député o bazana kata parlement bakendaka na parlement kolukani ko défendre ba population na bango to bakenda pour ko défendre mabumu na bango moko. Voilà o tout za koloba bandeko bazako yoka bisote. OK groupe na conteneur mbili zilipita Kamango, conteneur mbili za maarme zilitoka Uganda zishaingia Kamango, conteneur mbili ya maarme. Asa grupe musikie mwambie mwalerte kule mawisha wapi conteneur mbili zishaingia za maarme zinapita Batalingi. Voilà deux conteneurs et outi Uganda remplis des armes et zo kota na Congo. Bandeko na kanisi boyoki oyo ndeko apesi comme information oyo nyonso ayebi ke batoyo bazo kanda basala biso masiki. Et belé la kate na bino bazo moneka ke non batamba salamba blague ça va passer ba maman ba tata ko passer te pour na ba plan na bango ezali batika la lebele na Congo personne na kate na bango azabo ndima ke akite Congo pour na nini sukadi yo na Congo ba minerais na Congo ba kotika binote bolanda. Sorry. Ikeina audio. Salembondo no audio. Musambazeo Salembondo no audio. Surtout sana ya adresse sana mbatu ba mushin territoire ya. Wana boyo bangote. Tukeina oyo. Ça message tozotinda botinda ngwa tukana ba groupe nyoso. Po batomoni ba policier na beni bakomi kokanga ba jeune balobi balingi baluka ba jeune bakanga bango ba jeune batombaki kara Monisco tosengi en tout cas message oyo soki policier moko tokoyeba ke meki kokanga jeune tokokende na bandako na bango tokotinda bato bakokende na bandako ba policier wana tosengi message oyo komela ba jeune nyoso ya Kalemi Uvira Beni, Butembo, Goma, Bukavu, Ishasha, toyebisi bino nyoso botelema po bakamba meka kokangata jeune moko pe na suka na biso vendredi fo Monisco ekende. Ingeta. Voilà la kanisi boyoki message oyo bandeko ba s'adresser na ndenge ke soki biso no telemi elongo comme moto moko na kanisi ba kokabiso temena tango bandeko musu ba telemi bandeko musu ba vandi et pas na bango te iba zela tour na bango bandeko ekoza eza pasi ya kotala ke batu wana bazo s'organiser pour ete ba nuire biso moko na côté na biso makanisa biso zali ayer tozo koyeba te ndenge nini toko se prendre en charge bandeko tozana audio moko mwana ya muke atindi message mwana wana azali koloba na Swahili mais message ya mwana yo apesi na Swahili
esengeli ke bino nyonso boyoka po ba insister balobi ke papa s'il te plaît lance message oyo po ete bandeko bayoka. Voilà bolanda na bokebe nyonso message oyo ya mwana azali kopesa. Jamii, ni jambo la kushangaza tena la kusikitisha kuona nchi kubwa kama vile Kongo kuvamiwa na nchi ndogo kama vile Rwanda, Burundi na Uganda. Hakuna pigo lolote wala mkasa waliokwisha kupata. Ni jambo la kushangaza tena la kusikitisha. Watoto kwa wanawake wameuawa bila kosa lolote. Ardhi na mali yake yote yamekuwa haki ya mgeni. Ni jambo la kushangaza tena la kusikitisha. Yuko wapi mwenye akili na macho ya kuona atafakari mambo haya? Je, ni wewe usimamaye kuwa shahidi wa adui ya ndugu yako? Yuko wapi mwenye hekima ya kuongoza? Je, ni wewe ulalaye na nchi yako kuporwa? Basi amka wewe usinziaye, umwendee chungu, ujifunze kwake na uzitafakari njia zake. Mwaka 26 Disemba 24 ni siku Rais mtukufu Laurent Kabila alipoiwasha taa makanga ya wabora ili kuondoa wingu kuu la giza iliyoikalia wakongomani wanyonge. Njoni tusemezane, kwa nini giza iendelee na mvamizi ni nani kwetu? Sasa wananchi wapenzi, mkubali au msipokubali maneno hayo, jueni ya kwamba shoka limekwisha kuwekwa kwenye shina la mti, na huo mti usiotoa matunda mema utakatwa. Salamu alaikum al-barakatuh. Voilà, message à mwana à s'adresser en bref pour conscientiser mikolo. Mikolo oyo biso ngai na yo tozana na kati ya distraction, tozana na kati ya bobungi, tozo kantsake mabele yango eza ya batu misusu ba pesa biso yango biso to kengela kame richesse no cha Congo eza batu misusu. Batu wana baso se comploter, baso nuire biso. Baso zo nyonso ya Congo biso to kufanzana. Tozo kantsake moto na moto azo luka benda dra na côté na ye. Politicien lobité makamana bino etalinga te ngai anga bumu na ngai. Pasteur par lobi ya yo ba pesi na ruberwa ya yo angoyo. Kosa bango. Pasteur pe abani ko kosa. Moto na moto aza ko kosa po ete ye a vivre malamu. Mais solution suka ekozala wapi? Suka ekozala ke biso nyonso so personne tokozala tokotikala ba perdon. Biso nyonso so personne tokozala ba perdon na kati ya makambo so to lamuki alerte totala ndenge mokili mobimba eza koningana. Mokili mobimba bato yo oni MONUSCO miso na bango eza na Congo. Babime alala soki to bimi na Congo to komba chômeur, n'est-ce pas? Ceux qui va bimi na Congo ba komba chômeur, komba pauvre. Et vous pensez que ces gens-là vont laisser bon mengo yo bazo na Congo. Leila algérienne azwa eloko moko na vie na ete akomi na Congo libaku abeti libaku na zelo comme milliardaire. Ba mine d'or et paille azo teraye moko o bazobuyo. Mais les Congolais sont malades ces gens. Comment bazana richesse ya boye? Mais nous sommes ma boka batu misusu. Richesse na yo oyo le laka. Et yana maboko ya batu misusu. Mais yo bazako utiliser yo o animer bango. Tango zako bina bango bazako joie. Tango zako bina bango bazako joie. En complice avec qui? Avec ba politicien. Avec banani ba pasteur. Amen. Toli bango batu batie bango liboso. Bango batunde batoza komona bazo kosa biso. Mais to banana ko bengana bango no. To banana ko menacer bango bande ko na biso.
c'est collabo ba pasteur ba évêque ba bango nyonso na ba politicien to banana ko s'attaquer na bango nanu na ba famille na bango ba ko mona ba to ba ko ba lamuki ko est-ce que to ba manipuler biso ndenge nini to ko bloquer bango na kanisi o wana to akinango po ete to la musabino bo lamuka bandeko to landa image oyo ya ce qui s'est passé batineli biso yango eleki oyo makambo eleki na kati ya Kinshasa Luvulu bolanda appel ya baninga batini voilà ce qui y a na ya quartier. Donc, ignorance. Voilà Batouba Koufi et Belé, et voilà le gouvernement qui décide. Gouvernement irresponsable, bazoba déloger Batouane Soubatiena Bango, Batante, na terrain moko na kati na côté à Lemba, Bakede Kovanda Wana. Est-ce que Batouane Tezali Wana? Est-ce que hygiène les Wana? Est-ce que gouvernement Wana? Et je vois précaution sur la sécurité? Non. Boyoka, tout lancer les appels, Boyoka. Kaka sika ke rocha bango babeneko kono bomarape batuana poete et salami ndenge wana foke population comme ayebi na yete ko se prendre en charge et voilà baza ko pesa responsabilité na banani na ba oyo ba responsable ba politicien nzoka te ba politicien nyoso ya nzala moto akoide moto azate na moni pe papa na biso mafolo na kanisi na mama Congo na kanisi tango na bino ekoki oyo bokoko ya bopesa biso information na bino mais voilà tokei nanu les populations de Congo na kati est du Congo ne veulent plus des institutions oyo nyonso ya MONUSCO ba mafia ya ONI et voilà médecin oyo monde mais oyo basangana ki baza na kati ya nini bande kokuna na kati ya Beni batomboki bakei bakeko ko déloger bango bakei na kati centre de santé oyo anti Ebola d'après bango ba attaquer bango 6 personnes bakufi na ba véhicule na bango nyonso batumbi na kati Beni toujours la population continue la colère à population et voilà militaire moko akufi na mboka ya Oisha, population est à déterminer les autres coins na kata Congo, bakwa mususu, les suspects makamwana est à libisoté. Tout le monde qui binombale le kili kambo oyo ya MONUSCO azali ko former batu MONUSCO azali ko former wapi na kan ya ba réfugiés o ezali na mboka Kabamba. Na kata Kabamba na Uganda kan Kabamba oyo ba réfugiés bazawana mais ba réfugiés wana bazo recruter bango, bazo former bango comme ADF.
ba ADF toujours qu'on va tout le temps et ils allaient rappeler l'information que ba ADF oyo boyo kaka ezalaka bazalaka te ba nani bazo former ba ADF oyo ya lokuta motazo former bango ezali oni na MONUSCO motazo former bango po ete ba créer quelle sécurité et bango ba justifier présence na bango na mabele yekolo Congo. Donc voilà oyo toyela kibino comme information ya na niveau ya batwana oyo bazali kosala na kati ekolo Congo. Donc voilà bandeko bana somme ekolo Congo, les habitants de Chabunda. Les habitants de Chabunda ba eko comprendre que ya solo ba politicien belé baza complice na MONUSCO. Et voilà ba habitant Chabunda ba mettre en garde ba politicien oyo bazali ko se comploter na ba MONUSCO. Ba lancer appel ba bisika que papa sayala lobela ba politicien ba yoka yo surtout ba o bazana Kinshasa bino ba parlementaire. O bazana Kinshasa ba comprendre que MONUSCO beni ko tinda bino bokene na est ya Congo bo beni ko calmer batu ba lobi nebsa bino oyo ba ko joie que aye akena est et que a calmé batu que non botika MONUSCO ezalawa a mbela na yo oko vivre nango na yo na famille na yo. Donc message oyo bebsinga ke na lobela bino yango wana ke bazali l'armée nationale du peuple Congo et ma population tout baza bien préparé baza ko zela politicien ba longwa Kinshasa ou a longwa quelque part ba ko tinda ye akene pas calmer la population que non bovanda ils sont là pour nous, ils sont on doit travailler avec eux pour politiciens wana de mutu akokwera kabamba na libabe na yi. Voilà même comment la somme que le Congo, le général Cruz de la MONUSCO a été désarmé na kati ya mabele ye kolo Congo pour na nini balobie que motoane fo MONUSCO FARDC et Sambisaye. Général wana batindeki biso image na ye batie balobie que FARDC il faut et Sambisaye pour ete yende moto abane kote atekaka bateni oyo ya MONUSCO oyo ezali kosala ezo lekana na kati ya Congo Kinshasa na kati ya Congo ke bateni ya MONUSCO oyo bimaka motatinda kango ezanani yende moto wana mais biso toye pona to éclaircir dossier wana. Vous savez au moins que MONUSCO est la première fois. MONUSCO est wana eza business. Oni ezali business ya munene bazwa na kata mabele kolo Congo. O ba mona ka kebe ticket to ba mona ka oni chargé à santé. Oni na ba institution na bango na mabele kolo Congo eza business moko ya munene. Oyo ba jure kango mbongo ebele. Ba yebike ceux qui bango bazate na kata kolo Congo bino boko lamuka boko yeba et ba on ba ya wana bazo présenter bino. Oui, nous sommes là pour votre solution. Nous sommes là prêts pour vous satisfaire. Et tandis que bazana mission na business accompagner les multinationales. Et voilà comment ils ont accompagné les multinationales et qu'on s'arrêter. Et qu'on s'arrêter donc c'est à dire que ceux qui vont s'arrêter le corps même ceux qui non aux arrêts qu'on sera musala au longo côté na chômage. Au longo ben on sera musala ba longo na musala au komi musufra. Qui va accepter cela? Voilà, batouana, montomo accepter en vote bango lobby, bako KDT. Il faut se maintenir et par la force. Voilà, oyo officier na ibango obakangi na bateni ya FARDC eza business na bango kala bosutu kanango tepo esengela ki baza wana kaka pona musala wana ya kosala. Voilà bande ko bana somme ekolo Congo na kati ya Nord Kivu. Na kati ya Nord Kivu l'armée nationale du peuple Congo et outi ko tiama boko na groupe ba terroriste ba outi wapi ba terroriste ba outi Uganda wana batindeli ngai comme message dans le belabino ba terroriste ba outi Uganda ba koti na mabele ko Congo l'armée nationale du peuple Congo bande ko na biso ba koyi na bango ba lobi bon toko samisa bino ba outi wapi toko boma bino te population biso gentil toko boma kana biso batute metundo samisa bino bo uti wapi alors bino écoutez bo boma biso te tebi vous êtes la force tebi que vous avez invisible mais
nenge to kwena maboko na bino to no vérité biso to allez financé par Moïse Katumbi Chapwe. Oh, Moïse Katumbi a financé bino, oui. Ye ayaki na kati batinda ki mission na kati ya Uganda ba recruter ba terroriste, ba mercenaires et Moïse Katumbi a financé ki bango pour te baya bakota na kati ekolo Congo. Et voilà, ba terroriste wana o Moïse Katumbi a financé ki bakwena bango na kati ya village ya Mwaka na Nord Kivu. Bande kona biso bakwena bango na kata village ya Nord Kivu oyo bango moko ba passer aux aveux balobi oui motatida ki biso ezali Moïse Katumbi Chapwe yende moto atini biso bino il faut de temps en temps bokina pour déstabiliser bango ye motazo financer groupe équipe wana les autres sont encore en route wana ezala ki test liboso équipe liboso et koti et malchance na bango bakoye na maboko ya l'armée nationale du peuple Congo balé lumbe na bango pour votre information boluka tesikan bango bazali bazui lumbe na bango et pour l'information à Moïse Katumbi tu sais au moins que tu as envoyé des gens qui sont des terroristes qui sont entrés mais quand bango ils allaient biso moko l'armée nationale du peuple Congo et rendre bango justice ce qui va passer bango na niveau na maboko ya qu'on appelle encore cour pénale internationale bakomona bango le bazongi na bango kaka ce qui va passer bango na armée nationale la FARDC ba tuti bakozonga kaka alors il faut basilana na bango na kanisi bo comprendre yango et voilà Shinarambo nani wana Shinarambo ezali oyo na kanisi bandoko ebele bayebite Shinarambo soko kangi kombo wana Shinarambo benga Hippolyte Kanambe olobi Shinarambo na kanisi Shinarambo lero ko benge Shinarambo na kanisi okozwa oyo penza ya yo makuta parce que kombo wana alinko yo kango mingi Shinarambo elingi koloba nini to lukito ba Shinarambo elena munoko nini. Voilà l'explication. Shinarambo, c'est un ancien bandit. Shinarambo, un ancien bandit. Oyo azalaki na mboka Nigeria, un ancien bandit, à main armée, oyo baneko terrorisé na kati ya Nigeria vers les années 1990. Vers les années, avec chef de bande, il y a des criminels, il y a des bandits, on va terroriser na Nigeria. Et on se pose la question, comment Hippolyte Kanambe andimi ba bengaye kombo ya Shinarambo? On se pose la question, na kanisi oyaza réponse ako pesa biso, comment moto ayebi ke na yebite soki mamso comme azane pe moto maye les amis te na mutu mamso do kanzake nenga wazo benge Shinarambo wana mamso à partir de l'émission na biso à comprendre que est insulté oui parce qu'un terroriste bandit à main armée et ex-chef de l'État son kazaragasu ex-chef de l'État to yebite andima za kombo wana eza pasi na mawa mingi ya komona ke moto yo bate bele ba yebite ke ba yebike azaki mokonzi mboka akomi voyou na kanti to lekisa ba image na ye wana te ezali ya soni ya komona ke voilà ba bande de ces criminels pour na bango bazo mona ke o baza ko sana mbele ko Congo ezali ya valeur il faut que ba continuer ko sana ba scénario wana et maman na biso maman papa ma follow na mama Congo na kanisi tozana posa na bino bo benga poete bo pesa biso information nini boyeli biso na mokolo na lelo avant to kota na mozindo avant bango ba benga et voilà FCC va se mettre accord pour la mise en place d'un gouvernement de transition. FCC ba yokani ba lobi oui nous sommes d'accord na proposition oyo Fayulu apesaki Lamuka apesaki nzamba bandi kubolanda pote ba nek tanto wango belela mingi ba finga kibiso mingi ba lobaki me yonde ngeni yoka Fayulu otelemela ka Fayulu pona ni voilà proposition ya Fayulu ezali accordé na wapi na FCC donc eza bango na bango ba yokanaki voilà
l'air bateau bas kota ki na ba sai élection te bateau ba no le bela bango ke to ke na transition sans Kabila mais bateau à Kabila ba boy ki ma transition. Et comment maintenant à l'ère où nous sommes aujourd'hui bandimi facilement proposition ya Fayulu. Donc ça dit que va se sentir coincé. Comme va se sentir coincé, il va s'en choisir. Comme va se sentir coincé, va choisir pour faire partir. Chilombo, il faut base sur une transition et Kabila et politique Nambe Azonga, voilà va accepter que oui, nous sommes d'accord, toquer la transition et bongo, gouvernement de transition, nous devons organiser l'élection. Bandeko, nous sommes où? Bandeko, est-ce que vraiment tout ça battu? Comment tu tiens qu'un bateau va se faire un scénario et puis tout ça, quand on a commenté, tout ça, qu'on s'en a bango ma bête. Je pense que comme il temps on s'en a bateau ma bête. Oh, le bateau va me dire qu'on va belle là. Nous avons un commando bien formé. Nous avons moto nanzala te. Commando moto nanzala. Nana bomi on nanzala. Commando yo zana kata Kinshasa belle là. Ngai biso ke na formation la kitona. Biso to na formation. Ngai civil ko sakananga to mo na ko sala yo mama ko abeta biso mason mama na nabi soda moko azi bayonet abani ko toblo ba pine akar salonini nzana na yo pine akar mu de salon nzana kat nzana te ba pine ba kar ba taximen wa e ko bomi na nzana te ba to ba bomi yo na nzala pendant des siècles mwasi na yo akoma ndumba akoma ko teka na kata wite na teki ateki biloko ateki nzoto na ye bana na yo soda ba koma bandumba ateka nzoto asomi Thompson a yeli yo bien venger na bayonet wana na bato basali ke basala yo mabe yo que nous venger la pine ya voiture tala kibonole. Est-ce que ton bato a ba raisonner bato tout ça na bango na ba soda na biso comme nous ba soba bato ba kena formation militaire ba comme ba soba ba tuti kokama bandeko papa ma follow na kanisi biloko belzo le kana Congo. Frère, franchement, il y a pas comme on a que tu dois vivre en haut, na ba génération ya biso na biso moko, tu dois mon en haut. Papa follow malobo mboka yo. Matondo mingi papa sayela na pesi yo mbote mingi. Bote uje pa bakoko ba oyo bazoba kila biso. Mama Kongo matondo mingi soko kusani mbote na yo epa uzali ba mama nyoso na bandeko nyonso bazolanda biso na pesi bino mbote mingi na pokwa ya lelo na zongisi nkembo na pesi nkembo na nzambe mpungu nkembo na nzambe oya biso oya kotika biso ata mokolo moko te azobatela biso na pesi matondo mingi na mvulusi kimbangu mama kimpa vita matondo mingi na bakoko nyonso ba oyo bazo kamba biso ti na suka toko banga ta mutu moko te poto yebi ke bakoko balingi biso balingi ke tozala na bango baza biso ti na suka tosikula mabele. Allô? Toujours papa follow, toujours l'andayo attentivement. Oui. Alors, c'est pour cela ngai na lobby d'abord boy na tuma moi parce que c'est pas tellement et ça sujet yo lobby ya ba politicien. Je pense que ande ko na biso il faut toye baboye ezala Fayulu ezala oyo soki Chilombo tant que tokolanda Chilombo akosala na 10 ans okoki kosala na bino ba transition tokozwa eloko moko te wana nyonso eza kopesa passage na bangunya na biso. Alors pona yango en tout cas kuna na somo ni chite bako meka eloko moko te et puis na kojongi l'église na yebite nani akusangisa bango po bas. Allô papa follow. Aïe papa follow téléphone na ye. Allô, pas ma follow. Bande Kobolimbi si tolu katolo récupérer papa ma follow. Oui, pas ma follow. Oui. Allô. Voilà, toujours au Tokyo. Pas ma follow toujours kayo, toujours landayo.
Voilà, banguna balingite papa mafolo, aloba poete, maloba papa mafolo, ezali ko bangi sa bango, papa mafolo benga na numéro mususu alors, ceux qui ozo simba yote, mekana na numéro mususu wana. Papa mafolo, zela na benga yo na numéro mususu, comme ça aussi ça. Papa mafolo. Voilà. Papa mafolo, nazo bengo na ligne mususu, allo? Oui, bon, kende kaka na zwa no bengo na ligne mususu. Ah, kuna na oga kite. Bon, c'est-à-dire tozotala nani ya kosangisa bango po boka na transition. Soki eza église, soki eza soki nani, tokotala bango soki bakovanda wapi. Soki bakokana kosala transition libanda, soki bakosala ngo na kati ya mabele ya Chikongo, tokotala bango. Mais na soki li MONUSCO. Nalobi bandeko na biso na ba oyo nyonso baza na mabele ya Chikongo. MONUSCO a intimidé Motute. Alukaki bitumba, biso tozokende na bitumba tina suka. Baza makasi, bakota na manduki ndenga bazokota. Tokobanga eloko moko te. Tokokende na ngo tina suka bayeba bien que biso Congolais moko asina jamais invitation ya MONUSCO baya. Wana eza dossier ya AFDEL. AFDEL, c'est-à-dire bakanambe bajanet batwana bangonde babengaki bango. Bisonde toza bakamarade na bango te tobengaki bango te. Na bango, na batuti bakanambe toza na bitumba tina suka. Na yebi bien, na lobaka ngo souvent, baza lukula bangulu soki azwi bilanga mutu. Jamais kolobaka bon na lie na tondi na zonga. Bakolia tina suka kute ngulu azokanisa kutu teke bilanga esilaka. Ndenge MONUSCO akoti. Kokota kubima na ye, efu kubeta ye mbata ya mokolo, efu babima. Nde tozokende. Plus bazo kusantete, plus biso pe tozokuma makasi. Bitumba tokosala mpo moko oyo ayena manduki ya kubima te. Ça c'est pour vous dire que ne fléchissez jamais et ne vous laissez jamais intimider. Ce sont des mercenaires. Na lobaka souvent, biso to signa contrat mon côté na mercenaires wana. Ba yena kuyibi, ce sont des voleurs. Ba américains, ba Trump, ba Merkel, ba Macron, ba Philippe ya Belgique, ba Hollandais, ba tous même ba Canadiens, ce sont tous des voleurs. Donc il y a des gouvernements, il y a des voyous, ba créer un système wana pour na kuyibaka biloko ba. On n'a pas peur d'eux. Bangonde, il faut ndenge balobaka qui se sent mauvais, c'est mouche. Donc tika bangote. Personne ne va céder. Ceux qui politiciens moka côté lié, à côté li bango. Et il faut le pointer politiciens wana ou bien église wana d'abord église ezokangama okazateke na tiki église ezokangama nyonso na ba passer na bino wana nyonso ezokangama. Sur ce, je viens la déclaration moko bananye bazobenga bango les chefs de mission ya ba pays wana zotanga Canada, États-Unis, Royaume-Uni et puis avec mon grand étonnement, Suisse. Balobinini, ils appellent au démantèlement des groupes armés et déplorent les attaques contre la MONUSCO. Pourquoi la télémiwana na tangi Suisse? Bandeko, bato nyonso eloko tolubaka position bazotuna yo tolobia moi ça m'est égal, c'est-à-dire olobi moi ni chaud ni froid, bato wana baza très dangereux. Neutralité ya mutu, moi je suis neutre dans cette histoire. Lukuta bas Suisse ce sont des criminels. Baloba na ONU bazali te baza neutre.
Alors, ce monsieur ici, chef Suisse, de quel droit à côté de Makambu ya MONUSCO, ya ONU, pour le Makambu Congo? Vous voyez avec quel genre dans ce monde nous allons vivre? Les Suisses sont des criminels, mais ils bango nde bazo ko fomenter biloko nyonso ba tout ce qu'on vole ba kenotika o ba président africain ba kenotika na Suisse. Alors ba Suisse bango baza ba neutre. De quel droit na la pesa bango droit ba kota na makambo ya Congo na ONU parce qu'ils ne sont pas membres ONU. Voilà, c'est là où je voulais dire pour la Suisse, ba ye ba bien surtout ba zolanda biso ba yoka soni. Ce sont des voleurs. Alors neutralité ne paye pas. On est soit on est pour ou on est contre pour bailler ma position. Alors un pays comme la Suisse, alors non, nous sommes neutres. Ce sont des ingrats. Alors un autre point, au level là qui a un point, il y a un pilote qui a MONUSCO. En fait, c'était 10 pilotes onisiens, d'ailleurs, ce sont les Ukrainiens. Nous, ça nous dit pas que il y a origine, il y a pays. Ils sont de la MONUSCO, ils sont de la MONUSCO. Azala Ukrainien, Azala nani, mais c'est la MONUSCO qui fait des choses. Alors, sur ce, la ligne na tuna, uniforme en il y a FARDC. Qui confectionne ça? Et dans quel pays? Voilà. Hein? Dans quel pays? Parce que moi, à mon entendement, au Congo, il y a plus d'usines où il y a Salaka, Basala Bilamba, Bakenoko pèse encore Nabatouti. Donc, Ndenge Papa Sahel à lobby, ces gens sont venus, sont venus voir les gens. Bazo Sala Bilamba, il y a armée à Congo, FARDC, Bazo Salango, Naba, Baïsini, Nyos, Bazo Kabula, Nabatouti, Naba Mercenaires, et puis Bazo le Baker, Bayibi, Batransférant, non. Bakosa, Bissoute, Bazo Komikosa. Bazo Komikosa. Alors, il y a un autre point à MONUSCO, dans les lobby-là. Oui, message il y a un lobby. Un autre point, j'ai dit, ressortissant, il y a Beni. La manifestation d'Enga Basalaki. Nga personnellement, n'a pas encouragé Bango. Et bandit, ce n'est qu'un début. Soyez sûr qu'il y a encore plus. La manifestation, il y a plus, MONUSCO sera débordé à qui plaider. Alors, donc, le laka Yamvoulou Sikimbango a tindeli bango message, il y a félicitations, encouragement. Ce n'est que la seule manière, donc, benda bana nyoso, to benga na MONUSCO. Pour MONUSCO, okene na PTT. Les autres pèsent à bango soni, parce que tu kandi bango en flagrant délit. Alors, na soni wana ndenga balubaka, soda apomaka mutu po na soni bakandi azana mundu balga, tika na pete ka massage na ke. Ndenge pe bango bakosala. Alors, ya musu sezali bitumba bazo sala Pékin contre Washington. Bazo bunda pour que président ya États-Unis a que pour soutenir ba manifestants ba oro na Hong Kong a lobby a signé des décrets moko pour na baza démocrate. Alors il peut si kanda na ba chinois ba lobby mais okotia liboko na Mexique nyonso okotiate. Alors la Chine a menacé Washington des représailles. Je crois que nos forces des États-Unis, parce que la Chine, à mon entendement, a coquille pour faire face aux États-Unis. Donc, les États-Unis ont allié. Poutine a déjà, mais si on se prétend être une puissance mondiale, on n'a pas besoin d'avoir des alliés. Au moins, on dirait, Moubali na mwasi bazo bunda, mwasi ake Moubali na se, Moubali azo belila. Oya noki sinon na boboma ye. Sokate il faut boya na secours na ye. Ba américain wana. Bazo pour chanceler, ba yebi bien que la Chine peut battre les États-Unis seuls. Baza makasité. Baza makasité parce que ba américain ba tondi ça ba noir rebelle.
na barabu kuna me bachinois bazaka bango na bango bazaka bachinois wana na kotili mutu te me ebishi ba américain ka bazana bango makasi te bangonde balingi te bitumba oyo bachinois bakota mais Congo eza ya bino pamba te yango wana il faut bitumba oyo ezokoya bokomwana Chine États-Unis pas seulement seul yelukula kendaka allié donc autant basi bakoti na tomonaki déjà l'oreille sio bazopesa na mbote na chef ya OTAN abarré déjà a déjà ba frontière na côté à frontière bazala positionné na armée angolaise. Alors c'est pour dire que bitumba tozokene nango MONUSCO yebi bien que azo wana mangungu apamba akusila mabe. Alors le dernier point que je voulais dire ezali point il y a un moment. C'est un point essentiel Nalia qui n'a lobby là. Ah oui, président Museveni, ah Papa Sayala, akamuna yo comme kubanga sabafrika. Museveni akomu kubanga. Museveni azoloba nini? Museveni alobi a fait déclaration que biso l'Afrique, le Congo, ezali trésor, coffre-fort, pardon, bien au coffre-fort de l'Afrique, en particulier, et le monde entier, en général. Mais, le Blanc se sont emparés de ce pays et ont créé un système de pillage systématique dans ce pays, sous la barbe de tous les Africains, entre autres Yé, Naba Barbe Naïe. Ils ont créé un truc qu'on appelle la MONUSCO, une mission des Nations Unies, soi-disant au Congo. Au Congo, paraît-il, il y a un moment à l'objet au conditionnel, paraîtrait-il, pour maintenir la paix, paraîtrait-il, la MONUSCO, paraîtrait-il pour maintenir la paix. Ça, c'est Museveni Azokoloba. Ils se sont installés pendant 2 décennies sans apporter aucune seule des solutions. C'est Museveni qui parle. Aucune solution au problème du pays et utilise 4 fois plus élevé la somme que le pays utiliserait pour toute sa population qui croupit sous le seuil de la pauvreté et de la misère. Alors, c'est ainsi, Museveni, donc Papa Sayala, et bandi kutoda bamwana mutu, bafricains oignons, babandi kutala l'au-delà. Qu'est-ce qui leur arrivera quand le Congo se libérera? Quel sera leur sort? Kagame alobela qui déjà bandi kubanga, voilà, ba Belge, a fait ma camonnaie à espionnage à la Belge. Et bandi kukota bango moke, ba yebi bien que libération to bako kangama. Ils seront jugés. Binunde Bena Congo, beaucoup jugés par Américains, beaucoup jugés Bismarck, beaucoup jugés comme moi, Baudouin, descendant à Baudouin, beaucoup jugés Emmanuel Macron. N'ayez pas peur. J'ai résumé ma campagne Nyonso parce que quand ma campagne MONUSCO, il y a eu 3 points. Nyonso, je se concentrer pour la bitumba, oyo, toujours Kenenango. Moutaka kosa binute, bitumba, ils ont politique te, bitumba, ils ont parti politique te. Bitumba oyo eza okena transition te. Bitumba oyo tozoko tanga komo ya mutu te. Komo ya mutu ezali mabele antikongo na bakokora biso mvulusi kimbango mama kipa vita bango nyonso. Nde tozoko récupérer souveraineté na biso. Oyo bakoko bakopona batie liboso asanisa biso tosala transition pona kobongisa mabele nde tokoyeba yango. Alors pour le moment, il faut tosala bitumba. J'encourage l'armée nationale à peuple Congo et pas vos alliés. Soyez forts, ne craignez rien et ne cédez à rien. Il n'y a pas d'intimidation, c'est la peur. Ils jouent à la peur. C'est ainsi qu'ils essaient de faire sortir
plusieurs phrases pour dire ah non, la MONUSCO n'est Toyebi à Kobima na PTT. Ils ont honte de fermer la cage et sortir parce que ce sont les Tutsis qui les ont invités quand ils ont installé leur gouvernement de AFDEL. Les Congolais ont signé un pacte de MONUSCO Aya. En 60, c'était aussi la même chose. C'était les Belges. Pour le moment, la signature union, ça ne nous engage pas. Ils ont engagé pour sauter. N'ayez pas peur de ça. Mais notre détermination, c'est de faire chasser la MONUSCO. Chasser par la force. Alors, ceux qui sont prudents pourront sortir. Mais les têtus mourront dans les choses de nos ancêtres. Pour un papa Sahel, je pense que dans temps perdre yote ozana makamumengi ya koloba na salika synthèse ya MONUSCO na encourager bao nyos bazolanda biso pona makambo bitumba oyo sans bitumo ezokende wana ezali tobotola mabele et komona nani akomema biso na transition pona yango na peso maloba na kombo ya mbolosi na bakoko nyonso ba oyo bazobotela biso mabele engeta Matondo ingeta papa mafolo ya solete. C'est par la force. Oh, bazo kansake MONUSCO ako cédé kaka na légèreté que non ne de tchesu kuma kei bandeko. Bo batuana papa mafolo lo bakango. Baza lokola bangulu bakote na kate bilanga. Elengi ya manioko aza kolia. Aza kotala na simate. Baebe ke mandat na bango eko sirate. Barbaki 10 ans. Basal déjà plus de 20 ans. Nana benga ki bango, muta benga ki bango azati. Nana sinéga les accords avec la MONUSCO en question. Azan été. Ils étaient qui avant? Bah, comment on va changer? Ce sont les mêmes gens. Oui, ils te changé combo. Pour te justifier que non, on est que combo, mandat, contrat, na wana misusu. Bango nyonso to ebike, to sira na bango, mbula oyo. Biso to yiko piko. Bande ko batuni ma nani wana za kobina o za kobina wana na kombo o to monte aussi na mo extrait wana kombo na ye le professeur Bin Karibu o wana o bayebi ete c'est tout rwandais na kata kinga kati voilà plaisir de sala amboko elegi tala kabaka tala musuni aza kolia ba kongole kuna baza ko kufa nzala soni na mawa mama Congo marobo mboka yo. Mama Congo, sorry, motomoka zo benga, zerato kataina no comme ça yo, oloba, pote ba a bloqué yo son. Sorry, ndeko, bo benga na ligne wana mususu pote ligne oyo, Mama Congo, azo ko utiliser ana kati aloba nanu oyo, ayeli biso, namukona lelo. Mama Congo walo mboka yo. Losako, papa na biso, Jaco Sayala. Losako, papa na biso, mafolo, losako, na bandeko nyonso, oyo babelemi pona kolanda biso na poko ya lelo. Alors, lelo, tozali na ba nouvelle vraiment ya ko se concentrer vraiment na ba politicien na biso parce que tomonaki lelo bandeko na biso oyo ba jeune na biso oyo ya este d'origine este mindo bazaka na Kinshasa bapesaki ba annonce de façon que bandeko basangana babima mpona ko réclamer départ à MONUSCO sortie départ ya MONUSCO na mabele ya mboka na biso. Voilà. Alors ce qui se fait tango bandeko na biso balansaki appel wana na CC toyoki que ezalaki na ba plateforme politique mosusu surtout mingo basekizaka ya opposition basengaki na ba membre na bango bakende na makambo wana te parce que bango balingi kolobela makambo ya STT. En tout cas bandeko na ngai eza pasi mingi parce que bato bazozala kaka toujours kokangamaka na bapoliticien wana aussi longtemps que tozomona bapoliticien wana baza bato moko base na bango bapoliticien moko baza des gens qui sont heureux donc bakanisaka kaka oyo ezali intérêt na bango bakanisaka na bango baintérêt ya bato mosusu te ndenge peuple ezotelema ezobunda mpona est ndenge tozotelema tozobunda bango bazo vraiment
kolingata kolobela makambo yango te. Donc bavandaka na bango kaka bouche cousue, bayelaka biso kaka ndenge bazoloba soit baya na table ronde, soit basala soki transition soki banini transition tout ça basangana, donc basala quelque chose. Et nakosangana na wana bazolinga basala quelque chose neti table ronde to concertation bazolinga basala peuple bayebi ke peuple lokola peuple si efungoli miso bayebi ke peuple ekolinga yango te, bayebi yango ke en tout cas misu ya bakongolais nyonso eza polele tolingi so bamakambo wana te o concertation o table ronde o to transition o boye peuple alingi so bamakambo wana te. Peuple elingi kaka ke Kabili akende ana ye na bato na ye bakende et puis kochange bainstitution nyonso ya sika. C'est ce que le peuple veut. Tolingi lisusu bato wana te bazalaka toujours na mboka na biso bazonarge biso neti tomoni bavideo moko ezalaki lelo na ezotambola lelo ya moto oyo tata oyo Constant Omari akendaki na concert moko boye nayebi te soki ya musiki nini, à la fin azwi micro donc ye nde sikoyo akokumi koanime, mais il faut tala na kati ya salle yango ezalaki kaka na bakongolais te, ezalaki mpe na ba-occidentaux mindele bazalaki wana, donc bayebi que c'est un politicien qui se ridiculise. Donc tala ndenge bazoseka bazokanga ye bafoto bazoseka ye parce que bazomona nango vraiment c'est ridicule. Badaboye vraiment ils se disent être à la tête du pays, mais ce sont des gens où baza na valeur moko te, ce sont des gens où bazo apporter eloko moko te na mboka wana kaka busalité na busalité. Donc baza bato moko vraiment baza na valeur moko te. Donc ce sont des gens vraiment à vomir. Et même temps où bazo lansaka appel na bango wana mpona kotelemela kotelemela biso bayeba ke balinga te, Kinshasa esekomi poudrière, donc ekoki koexplose lelo lobi okuna tôt ou tard ekoexplose parce que tout ce qui se passe là eza na mutu mosusu te afani mosusu andima bandeko na biso mikolo ekoya bakokende kofanda na kati ya batente bakotia bango na terrain gb na terrain oyo na kuna na Luvulu. Donc baterrain wana baoke kovanda bosiko boyebi bakopesa bango mai wapi mai ya ndenge nini bakokende bakosalela bango batoilette to nini. Donc kote wana sikoyo bato bayebi lemba bayebi kote ya terrain oyo ya mefe wana, donc bayebi ndenge nini ezalaka, donc ndenge nini bakovivre na bato bazalaka wana, donc ekozala mopulu moko, ekozala désordre moko ya kosakana te parce que bakosalela bango batoilette badouche ekozala ndenge nini parce que c'est vraiment dans un endroit rural et puis place wana bandako eza tout autour, donc on ne sait pas vraiment bato oyo soki bazoresonaka nini. Alors en parlant de continuer kaka na bapoliticien wana tozoka déclaration oyo Jean-Marc Kabund azosala. En tout cas na bapoliticien wana eloko moko toyeba ke politicien nyonso ndenge aza wana batuti bapesa ye rôle na ye, donc ndenge baza wana mutu na mutu azaka na rôle no yo fayi yo binisaka bango yo Katumbi yo kosaka bango kabela bango mbongo yo distrait, donc mutu na mutu ayaka na distraction na ye mutu na mutu bapesa ye distraction ke yo kosala boye yo kosala boye yo kosala boye. Alors tozomona côté ya Jean-Marc Kabund. Jean-Marc Kabund pour moi en tout cas c'est oyo azali na oyo bapesi ye comment dire bapesi ye nini moko ya très très dangereux, donc makambo azosala scénario na ye oyo bapesi ye en tout cas eza scénario moko ya très 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 dangereux.
et puis ce qu'on a là ba déclaration ils a toujours qu'au tendre vers quelque chose. Donc à qui dernièrement FCC et s'est décidé pour na basala ba ndenge balobaki ba fanda ba sangana basala ba makambo na bango. Bon, côté on a fait baza sur que ékoleka ceux qui va passer la transition va et puis que peuple peut akondima ngote. Alors, si quand on a Kabound azo sala la déclaration net que on a ye azali susu alingi suko kama kamba FCCT azo lela dislocution ya Sénat na ya Assemblée nationale. Bon, tant azo sala la déclaration wana est-ce qu'il y a ça sûr que na côté wana bango ba ovanda bazo tala e bazo zela e aya koya ko dissoudre Yena Félix baya ko dissoudre Assemblée nationale na Sénat sans que basala quelque chose. Alors Jean-Marc Kabound ndenga azawana azosala jeu moko en tout cas azo jouer le rôle ya kozala almet na pétrole parce que bayebi que IDPS eza lisusu mpenza IDPS oyo azalaki kala te sikoyo donc seul moyen batikali na yango kaka yango wana ke mpona kovandisa bato esika moko batrouve une solution kopelisa moto na Kinshasa bato bakufa ebele soki bato bakufi ebele na Kinshasa alors peuple congolais akota lisusu na kati ya kobanga na kati ya stress akota lisusu donc azala lisusu vraiment bien te. Alors dans ce fait là bakoya bakomona bambongo bakobima baloba non bato bakufi ebele il faut tovanda tofandisa esika moko comme ça todiscuter ensemble bakovanda wana bakozala na batuti bakovanda lisusu bakotia lisusu manzaka na bango bien. Donc seul moyen vraiment oyo bazomona malamu nzela ezali donc moto azojouer carte wana il faut kofungolela ye misu déjà sikoyo Jean-Marc Kabound bajeu na ye azosala na badéclaration na ye azosala il faut vraiment kobanda kofungolela ye vraiment misu sikoyo parce que soki totiki akende nango wana ndenge azomema ngo eza mpona komema biso na plan wana oyo ya kopelisa moto mpenza. Donc biso mpe fo tozelela bango na ndenge na biso ntango bango bakopelisa moto na ndenge ya kozoba na bango biso mpe tozala wana na mabangola na biso tozela mpe bango mpenza mpona kokatakata bango kolia bango bien parce que mboka wana eza mabele na biso bamakambo na bango wana nyonso ekosimba lisusu te. Donc nde mpe baza wana Félix eloko asengaka epa akabila kaka bapesa ye 5 ans na ye mais na côté ya FCC baomona te aza na ye na légitimité moko te et puis plus que mikolo ezolega Kinshasa ezokoma poudrière donc baza kovivre toujours na kanda surtout ntango na kobanga surtout ntango bamonaki makambo elekanaki na Beni baza kobanga ke balamuki na Tongo makambo yango ezwi na Goma ezwi partout na Butembo donc eza kobangisa bango surtout soki ezwi na Kinshasa yango bazolinga komultiplier sikoyo bazomultiplier bascénario moko dans de façon que comment dire babimisa donc Félix akomisa ta 50 donc ndenge aza na bayebisi ete en tout cas yo okokokisa 5 ans na yo te yango wana donc aza wana aza un peu bavoyage pour esili parce que aza à comprendre que ekosimba te donc ekosimba te. Et de l'autre côté toyoki lisusu zoba oyo tata onga na olobaki ndoki eza vraiment volonté tata oyo okusi ya nyamwisi azodéclare que il faut que CPI aya kolandela bato oyo basalaki bamassacre na Beni aussi longtemps que ye moko mpe aza l'un de gens oyo babimaki bamassacre aza mpe ye moko chef ya barebele oyo babubaki bandeko na biso na est. Donc
wana eza kotiola. Donc c'est la charité qui se moque de l'hôpital. Et en plus c'est pour nangai na kazoloba vraiment tata oyo okindo kiko eza nango volonté eza nango eloko mosusu te. Donc yango wana penza azoya na buzoba wana mpe azoya kofungola mbanga na ye aussi longtemps que ye moko aza na bamilice oyo ezobomaka bandeko na biso kuna na est. Et mikolo koya tozomona lisusu vision nationale na biso dans ses œuvres. Donc azokende visite d'amitié na Centrafrique du 30 au 1er décembre azokende visite d'amitié na Centrafrique. Alors biso moko toyebi kaka ka voyage wana ekozala nango ya un jour mbongo ekobima wana ekozala bamontant moko surréaliste. Et puis ntango akendaka kuna akendaka nde kaka koteka mboka na biso toyebi te kutu soko azokendele kuna eza mpona azokendele bamakambo oyo ya équateur kuna koteka mai na biso koteka donc tokoyoka kaka parce que bisika nyonso ye akendaka so akei azaka nde mese bourg soki akei ezala nango kaka po abimisa babourg. Donc bokoyoka lisusu ake kuna se ake so kokaba susu territoire nini. Donc ye aza mutu moko bakanga ye kaka asida abimaka na ye te parce que chaque fois soki azobima azokende donc ezalaka kaka badega tokoyoka kaka badega. Donc biso tozela na biso kaka journée ya le 31 na le 1er tozozela na biso kaka internet tokofandela yango kaka toyoka kaka ekozala nango kaka badega nini. Donc tozozela humilié quoi. Tozozela humiliation na biso. Humiliation na biso. Voilà. Pas na ye tozelelo mosusu te eza badega na ye wana afandaka mpe mien te akokanga mpe monoko leta alingi mpe koloba lokuta mpe na monoko awa afandaka mpe mien te alingi koloba makambo moko ezanga la sens nayebi te soki amelaka diamba. Voilà, matondo mingi mama Kongo na kanisa si nanga napesa attention mosusu eza attention na biloko oyo ya baafricain oyo batekelaka biso awa na oyo yaka awa na poto. En tout cas il faut tosalaka très attention ntango tozosomba biloko. En tout cas bandeko mingi bayebaka te pondu oyo toliaka. Mama Congo, sorry ndeko moko azobenga ndeko azobenga na France zela muke donc 2 minutes mama Congo asilisa comme ça yoza parole. Mama Congo la lombango s'il te plaît tango ekei mosika. Balombango biloko mingi toliaka awa eza biloko eutaka mingi surtout pondu eutaka mingi na ferme oyo ya Kindakati. Et puis pondu wana ntango banikaka yango batikaka yango banikaka yango batiaka des fois biloko mosusu kuna na kati mpona koempoisonner biso. Donc il faut vraiment kosala attention. Eza na bamafuta mbila eza na pondu eza na kwanga. Donc il faut kosala très attention ntango tozokende kosombaka biloko wana. Vraiment il faut koyebaka peut-être kotunaka même bisika nini biloko wana ezouta. Vraiment ekozala très important vraiment parce que bon et comme on peut passer un peu partout, donc ils ont pas si on a koyeba, mais ils ont vraiment posé la maille. Les nets ils déconnent biso moko à kufilelo, à kendaki na magasin moko, à côté na magasin à la chinois, à kendaki koluka dongo dongo. Tango azopona dongo dongo ezalaki na kati ya carton moko azopona. Le boko na ye à sentir eloko moko epiqué picotement moko na lisa. Bon atali kaka amoni na ye eloko vraiment ya grave te atiki na ye ntango atiki ale aponi kaka oyo aponaki azongi na ndako. Ntango akomi na ndako abandi koyoka vraiment bien te bafièvre moko un peu bizarre ezosala ye bazwi ye bamemi ye na urgence. Ntango bamemi ye na urgence comprendre par ma fièvre wana ezalaki empoisonnement. Et puis ntango babendi makila na ye baye komona ke makila na ye ezalaki ya kosangana na venin moko ya serpent. Batuni ayebisa bango journée na ye ndenge ezalaki soki abokolaka
c'est pas reptile ou bien akutana kina reptile abi non journal lelo nakende kosomba gombo epa ya chinois moko awa na Château Rouge donc na ntango nazopona gombo na sentaki picotement moko na lisaki meko natiaki yango mpenza kati alors bapompier na bapolisier bakomi kuna baye kokende kuna bakomi ntango bakomi babandi kofuye na papier wana na gombo baye kokuta bakimonaka bakuti nyoka donc avanda na ye kuna donc azelaka ne kaka bato toyebi te soki asalikaki bato combien parce que ezali kaka na motu moko te oyo Mama Congo. Parce que bato penza bache maele na bango ya koboma biso sikoyo mingi na biloko ya kolia donc biloko na biso ya kolia vraiment ezala biloko moko vraiment oyo tozo biso moko donc voilà à peu près. Voilà Mama Congo matondo epai na yo bandeko nakanisi tozana mwa 10 minutes ondo koko benga abenga po ete tomeka kokabola elongo makambo on boyoki oyo koko bakisa oloba. Et voilà bandeko pour votre information pourquoi la RDC Congo est contribuaka 3 fois plus que les autres États na mokili. Na kati wapi na ONU. L'Organisation des Nations Unies, chaque pays peut sa contribution. Et Congo, pour l'année de chaque Congo, est contribué 3 fois plus que les autres États. Et Nani a autorisé Ango, Nani a fait ça ordre que oui, vous devez contribuer 3 fois plus que les autres, c'est Paul Kagame. Et voilà, Paul Kagame a réussi à battre Oni à lobby. Vous savez, vous bénéficiez de 3 fois plus de la contribution à Congo. Ceux qui veulent donc nous sommes obligés de continuer de travailler ensemble et de mater les Congolais. Voilà cette histoire qui continue au Congo. Donc, pour Nabo Bimana, Katali Boulou, Tozanango, Ezapasi Mezali, que Biso Moko, tout les mato Bengana Bango, et c'est par la force. Pour le lobby, va décider, va okende, Nabo Pepe, Nabo PTT. Babo na bango, ba okende, Nabo PTT. Mboka wana eza secret trop. Mboka wana eza bo mengo trop ba kotika ngote po ba ndimba ken ba chômeur. Donc c'est à vous de comprendre qu'est-ce que nous devons faire ensemble. Allô? Allô, Papa Sahel. Oui, le staff de Papa, bonsoir. Bonsoir. Nangina lubaka quelques points. Na banino na oya mama Congo tuluba kala mingi tawa. Pona ba biloko. Osoko tali bien mais na France, surtout na Lyon. Na Lyon ces derniers temps, na Rwandais ba komi ko fongola ba o ba biloko exotique wana. Ouais. Ba komi belé. Et puis comme on moins cher. Ouais. Ba Congolais bazo somba kuno incroyable ba Congolais ba ki somba. Piège. Eh ba yo karaté. Ba yo karaté ba ko kufa. Ba yo karaté ko kufa. Malais. Ba Rwandais baza déterminé pour ba silsa biso pas seulement ba Rwandais. Il y a une complicité internationale. Ouais. Donc, au moins, la distraction est continue à casser pas d'abisso. Toujours un doigt à taille. Mais bah, comment on va se comporter de bas à bisser mon affaire. Effectivement. Ce qui est grave. Donc, le logo c'est la miga dans la peine de Wana. Dans la, ma bloc belé ça la maranao. Beaucoup de toujours batté à ma patriote de autodéfense. Mais aucun peuple à s'impliquer. À Ningisi, au monde qui bouge mon kili. Ouais. So, et l'eau a denguanako, fait la puissance même 1000 fois. Et puis, nan la dek na Goma fait la Goma, ba benga, ba bengi, ba famille, fait la oyo lo ba kiona, ba bengi, ba famille, ba yakone peli, ba sali réunion de place publique, yana place on a ba tu peli na kabatondi. Ba on va lobby. Cette fois-ci, elle a la FARDC. Et tu vas apprendre que non,
bumika moto moko awa tokotumba bandako na no bakana binoa. Ça, c'est quand même une réponse, une position basée, et ça vraiment position bien. Et faire réfléchir Batouana. Parce que tu as vu que Félix a dit qui j'ai fait que des kuna. Mais tu dis que tu as boumi. Batou ba na dossier miné dans ces pays. Tu pas un doki. Motatini Bango Ezali Kabila et Félix cité parce que le chef des armées c'est Kabila. Surtout pointé Ezali Kabila. Oui. Parce qu'il y a un demi à Maréchal Pétain. Un demi de Maréchal Pétain, il a oublié ça. Ouais, Matondo Papa. Et puis, les locaux, on a pendant le dialogue, depuis ce moment, Martin Fayou, le bateau, c'est incroyable. C'est-à-dire, les Rwandais, ils ont calculé, ils ont carte et ils ont joué. Mais que bateau ba carte na bien siko ba moni ke kota Félix ba si ba singisi toujours vidé que ça l'état comme moyibi dans le conso a même na ba ngulu ça dit il m'a enrichir famille na ya qui capona moyibi il m'a grand escroc type voilà et donc ça dire et puis nani siko ba batali Martin fait bon il comme azul mon numéro là dans la popularité Martin fait dans la popularité de na dans le conso peuple landa qui kakapo que ça biso mindu qui to ningisa. Et puis, peuple là, Mikolo, nous sommes là, Badini, Badama, Sumingité. Ce que pas Bengi Bima, Badama, Sumingité. Abena, Badama, Bima, comme ça, il s'est retrouvé, Badama, même pas ça. C'est-à-dire, peuple là, on a pour ça. Go, donc il est au bétani, Pambessili. Maintenant, papa, une minute, papa, non, aussi, te plaît, Badou Bazou, c'est libéré. Ok. Donc, loko wana bayokana ki déjà na mbongo et puis bamonde bosala ba dialogue wana pour que ba Rwanda batikala aussi longtemps possible na Congo. Bango ba gagnera toujours ba année. Voilà. Parce que ba les un an déjà na Félix, ba lingi ba continuer le soso. Voilà. Et puis pour la Suisse, pour nenga pourquoi appuyer maman papa mama follow nenga loé pour la Suisse. Suisse azali moto yo a soutenir qui apartheid na Afrique du Sud. Moka o mona kawana. Et puis, Suisse au monde qui est nous fabriquer gaz, nini, piqûre, piqué, juif, na nazi, kufa Suisse. Et puis, il peut nous bomba kaba or batona ya on la bouche, ayaki jeune, ayaki mwana, yende nous appelle qui ordre na Suisse azong ça ba or na baro. C'est vraiment ultimatum azong ça yango rapide, azong ça caron. Donc Suisse wana yene muta azana siège ya Grégor. Si soana tebi bandaka la yene muta azoko exploiter ba minéraux tindaka vemba ba infiltrer biso ba yeba pe lang national ko ba lang lingala. Batina bana batula bala kuna bo ba infiltrer si so mona kawana. Matondo papa na biso. Ba ngote photo tele mato bunda poto ba tuwana tu. Matondo. Sous les maps clairs na tingi no matondo papa. Matondo. Voilà bandeko tango toza ko loba boye bandeko baza ko bilisa. Pema na bango pour la koloba et je sais que biso peut tozako yoka chacun de nous aiba ko s'appliquer pour être abunda ne tumba oyo pour être tolonga banguna ya Congo. Voilà. Alors papa 3 minutes na yo papa on a téléphone 3 minutes s'il vous plaît. Token. Yenge batata, yenge ba mama, yenge ba mbuta, yenge baleki. Lusako na papa na biso sayala, lusako papa mafolo. Lusako liso mama na biso Congo, lusako bandeko nyonso bazwami na kati na Singapour to telema to bondela mabele oyo eza patrimoine ya biso bana Congo. Tozana esika mosusu te, tozana eloko mosusu te, il n'y a pas de choses, l'une des choses plus sacrées oyo nzambe asala mokeza mabele. Même nzambe asala biso na mabele. Ingelo bakia nous avons quand même un lien directement étroitement lié à ma belé. Donc, je ça à ma belé. Parce que c'est ici que je suis. Et donc, c'est significatif pour l'idée de l'importance de tout le monde. Alors, intervention dans la centrée, na ko ça va tout que et loko sur ba besoin quand moi ne ba politicien ba zo trahir et ça ba to ba comprendre les stratégies na ba géo ba zo salate bato ba zo bundisa biso ba ndekora ngai il faut boye ba ke ba za structurer loko na la pyramide ba vrai ennemi et ça ba auto mona na raté les vrais ennemis tout monde na raté et je vais même ça va même choquer conscience ba tout Rwanda wa les aka pion
Le Rwanda ba tout bazo jouer sale besoin musala ba oyo ba vrai ennemis oyo kozala bango bitumba ba impérialiste. Wana ozomona MONUSCO ezali, c'est une mission de pillage, mission d'escroquerie de la communauté internationale. La grande mafia. Mais ça exactement nous monaka ke ba ni ba boma we ba latisi ba structurer loko moko oyo kosa bato mususu ya omoni bitumbo il faut bona naka bandeko bona na politique américaine parce que politique américaine omonaka eza miroir ya makambo ebele omoni Trump bitumba za nango na ba illuminati na ba globaliste eza bitumbo oyo biso tozala nango so omoni makambo nyonso to processus ya impeachment oyo balingi badestitue me bakokoka te eza exactement bitumbo biso nango parce que ye siko aye na courant ya bao babengi banationaliste bakatikati makambo ebele take na contraire na bango basoro bageorge soro na bamuseto barockefeller baoyo wana nyonso wana nde bango nde baglobaliste bango nde balingi bacentralize barichesse ya mokili pour créer oyo tobengi nouvelle ordre mondial. Alors bapoliticien ya mboka na biso ebele oyo nyonso omoni bakoti na processus. Emmanuel, I'm speaking. Ils sont dans la danse. C'est pourquoi moi, je vais trahir, mettre na bango à penser ça. Parce que les politiciens au monde, ce sont des gens qui sont façonnés d'abord dans la coulisse. Ils sont façonnés, ils sont clonés, mettre na bango à penser. Dans ma copine, c'est la binoye, mais ce sont des gens qui sont déjà fomentés. Na coulisses ba boya ko bimisela bino yebino ko bia mutu boye peuple moto mais boye ba bana mutala ba origine na ba Martin Fayulu somona ce sont des gens qui ont travaillé na ba grande compagnie multinationale. Maintenant papa tu as 30 secondes hein, tu as 30 secondes. Oui. Alors yango na ngina lo ba ke photo yebaka banguna na biso ba adversaire na biso photo yeba comment est-ce que to ko telema photo bunda bango la suka na ko conclure que sikoyo Tozali na ngiti la populaire, soulèvement populaire et militaire. Peuple, il faut apprendre destiné dans ma boko, to soit banzete, to soit mamantoki, to soit nini, to s'aligner la armée nationale ya peuple, Matondo, Tolobi, Matondo, Tolobi, la révolution populaire, la révolution, le soulèvement la révolution, qu'on se soulevait, au tellement, mais la révolution, token de to bing en par la révolution populaire. Merci Bandeko. Allô papa Matondo, 3 minutes na papa token de top, token de papa s'il te plaît. Ok, Matondo papa Sayala. Matondo papa. Tokopesa botondi na Tatanzambi ya Pongo Tulendo. Na kombo ya fomo vuluzi papa Kimbango mama kipa vita na bakoko na biso Matondo pe pona bandeko nyonso oyo bateba batelemi pona kobundela mboka surtout bana mboka na armée nationale du peuple Congo et puis na biso ba civil ba oyo vraiment ngambu oyo bazali déterminé pona komene combat pona ko bimisa mboka na biso na boumbo tozali na yango. Alors papa Sala na maloba oyo lobi lelo soki to lobi totala baba oni comme ba communauté internationale mindele to ba mindele na ba plan na bango na oyo lobaka les 3 piliers kleboa oyo bango bakanga biso ezali souci na bango ezali ke ezala pour l'éternité. Donc tina suka ya mokili. Alors, sikoyo donc biso ba peuple bandeko fo ba yeba ke etumba wana ezali etumba monene puisque ba zolinga ko céder puisque ko céder linkolo nini système ekwei bango ba kotina mobulu. Alors, eloko wana donc tout s'attendre que bango pe ba présider pe ba kobunda tina suka.
puisque ba complexe oyo nyonso bango ba créa ya supériorité soni wana que vraiment noiro bango abengaka musenzi mungamba esclave lelo yo akoma azongela pouvoir na ye. Donc tout se préparer, tout zala na conscience eloko wana ke ezali etumba monene tokobunda po bato yo pe bayebi ke bango pe donc ezali kozala suka na bango. Donc ba souffrance biso toza komona ekozongela bango ndenge papa Kimbangu aloba. Alors na ngambo mosusu nangi koloba eloko moko omoni makambo lobi na ntango président Mobutu tozalaki na armée ba armée nyonso tozalaki na bango wana, donc fierté ya basoda tozalaki na bango, et puis na ba armée wana ba agent ya sécurité lokola lelo tozali na papa Ngwanda soi-disant azali na ngambo na biso. Mais papa Ngwanda vraiment na lancé message ba français belé l'équipe mingi yo ozalaki responsable ba titre belé na cadre ya sécurité. Plan nyonso ya Kinshasa wana yo yebi ba soda ya solo ozala ba contact na bango yebaki bango. Donc pratiquement ozokoka ou bien na éviter ce qu'on sala na CCCC, mais vraiment na position na yo okoki kosala eloko moko te vraiment pona papa tikana seka parce que ça sonna mawa Congo ya Marshal batelemaki na babere rouge bakenda wapi tomona tate maminzinzi moko ya tuti baboma bazonyokola bino bazonyokola basi na bino. Incroyable mes frères. Papa moi armée nationale a terminé bayebaki ba service secret bayebaki nyonso bande ko soyi na lobio yeko ndimaka moto te moko ndima moto ndenge nini koma toyoka bakota na sa mai bangubu tomona mapata bazoleka likolo mai tomona teke libata moko babenda na kati ya mai ngubu bazaki na sa mai banani. Arrêtez s'il vous plaît. Nalingi pona Congo na préféré bomona nga mabe boyina ngai po bino na isme na bino obo mesana na ngona longolo bino na isme. S'il vous plaît bandeko tokolo banini comment peut bimba azoko la mukate ba soda ba ta sécurité ba service tout 20 ans papa Ngwanda honoré Ngwanda oyebaki bato wana no 20 ans bango bazoko kota no tokolo baza complice ou pas yo ebaki bango bakozo kota papa Ngwanda lobaki nini pono bloka ki bango te oyeba ndenge bakota na Congo yo lobi power tuti baza ba puissant ba power tuti tokumisa bango bato makasi baleki biso na makasi tokolo bazonini mawa na soni ya kotala ke mboka mo bibazo mo biso ka basi mibale bazate soni nyonso bobetaki toro biso tokenda formation militaire ngana za commandant ngana za boy ngana za commando ki wapi soni boka soni na misa basi na bino ba généraux tout mona bango ebele tala ba titre ba généraux tozomona Mamadou Ndala outi ne de nulle part à salle comme moi défense bino bokena wapi boli moi soni ya komona ke bol bakara bino te bo ngana lobi nazana na yeba service militaire moko te na yeba soda moko te na yebi mutu moko te oui na lo bakana ngai mais bino boyebi bango bobi ndenge nini boko bana pe bobele ko déstabiliser bango baboma ka biso na ndenge nini na système bazo boma bat malembe olingolo baba bomio olingolo baba kitisiyo mais bongo biso point de kitaka bango te bino bato bozaki ba service secret bino boyebaki ba militaire pasi na mawa. Allo ndeko allo lo sakwe pa na yo ndeko 2 minutes na aussi te plaît comme na suka. Allô? Oui papa tozoka yo. Na linga juste na répondre ndeko wana tozokota biso nyonso to pona opesa ba idée ya kosolola. Mais il ne s'agit pas que olobela na tipona papa na biso no Ngwanda. Yo ebite biloko ya salaka.
Papa, s'il te plaît, yo poussé argument, que papa, yo poussé argument, to kata yo po ba isme wana to lingi angote. 20 ans, les tout sont là. Papa, sorry, biso to kati yo. 20 ans, ba tout bazana kati ya Congo. 20 ans, bazo dominer biso. Na maloba, na biso na bango tozo yo kanate. Na maloba, bango bazo biso tozo lo ba santiare, bango bazo passer na ba action. Bazo boma ba sisi biso 18 millions de morts. Papa ngwana yebi ou pas. Tolo ba biso to boma bango boni. Tolo ka soni te biso to boma bango te. Le retour ndi bana biso ka oui papa ngwana azo sala nini ba bomi biso 18 millions de morts. Le roba tout tu le pege monisco le bego kendete papa ngwana lobi nini to beta tolo na nani. Na kata ndako balbaka keno na ndeko langa mobali wana soka teremia boko mona ye tono ba bono saka na biso zela yana bango azoya. Zela yana bango azoya yana bango nani po papa boko la kiye à côté de service militaire papa boko la ki a memi saki alwinga na za mukolo na ko sauver famille so biso na ko sauver biso na biso na ba mama na ba leki biso na tolelaka papa na ngai tous en avons solo biso moko to na ba isme tuzo ka attaquer ba fayulu tuzo ka attaquer ba tunyoso yo le bité mo yebi nini makaba papa ngwana zo salate asali nini bo le bela biso to tiko passage loba asali nini toyoka papa loba malobe pa na yo asali nini ok non en tout cas on a ngina sukisa loba vraiment papa ngwanda ba français wana na ba latin wana to lembi yango ba point de presse wana tozana tina na yango te tozali na besoin ya ba stratégie de combat et puis ba action de guerre. Mais oui, action individuelle ciblée, tout le monde a que oui, ben donc on a besoin de service wana. Voilà to démanteler réseau na bango. Voilà ba koto kangi bango na clé boa. Pour na nini po bango ba kota ki se ba liambongo mobutu, ba liambongo ya Zaïre. Ba tanga ki na mbongo ya Zaïre. Biso to bana to na mbongo ya Zaïre, mais bango ba tanga na mbongo ya Zaïre. Et ba ko sauver Zaïre, Congo, mon colonie. Voilà. Mon colonie ne va pas sauver Congo parce que bakenda classe na armée awa na Belgique na mbongo wa Congo ba généraux wana tout Mobutu atinda ki bango bokene bo sala ba cours militaire bokene ba formation militaire na Israël na Égypte na partout bakenda siko Congo et ça na problème bazo mona na te bako mona na mo colonie bako un peu mi bangé bo formata ba jeune que jeune binoa bo ba ko déstabiliser ka moko tout le monde a nous tout le monde a l'élaté. Bandeko, tout le monde a l'élaté. Général, il a tout le monde. Oyo keno na jeune bango, ba boma saki 10. Mais abiso bo tanga combien de généraux bakenda. Combien de batalinga ba telema bakenda. Na ba stratégie ba touti. Botika ko botika s'il vous plaît. Botika sala bo pro ningo mo passer. Voilà bandeko ba na sommet ko le Congo. Papa zelo ko mo ba suka 1 minute. Non, mais merci vraiment. Merci. Oui, ngaza sentiment, ngaza muto wa sentiment te, ngaza isme te, ngaye zala mama na ngaye zala tata na ngaye naza muta isme te, ngaye Congo. Soko yena makama Congo, otie boye papa le besoin na raison, na yebi ete to kuta na ka boye, mais ngana kanti na solo na bata vie H, na solo na bango baza batu na ngaye. Mais na mona ke masolo wana epese loko moko te na lelo Congo ezo souffrir ba bazo nyokoma et puis nous ozo continuer ka ko taba isme biso bata fayulu biso bata lamuka biso bata Moïse Katumbi biso bata soni bozo ka te bandiko bazo kufa bandiko botika ba jeko botika ba je botika ba je bandiko baza ko sila bino bozo kona isme boko sala pratique na bino ke ba tuti ba kima mu colonie. Bon, qui me sabe comme colonie, bozo tika biso na kacha ba isme. Allô, papa, 2 minutes. 1 minute, 1 minute. Papa, na donc, na pays kapona na président kamba ya vie au Lolengwanda. Vio ana alata pongi trop parce que na ebika ya na nani na Paris na Montreuil na 2003 Obe 2004 donc avant quand banani ba élection ya Congo ya Obe bandikati wana donc papa na ola to pongi elo ngana sema na sala lobike wala besoin mandoki wala besoin to kabila de kati ya to se Obe ngwa ndeko na kitaka loke de voter te ngana so même ba ke voter te
Mais oui, et oui, c'était comme ça. Matondo, papa na biso ya solete comme na suka, toko za suite nango lobby. S'il vous plaît, to mekato sur la lobby pour la suite nango parce que to ça déjà plus moins 2 heures. Matondo, o nyo sa nandaki biso. Excusez, basor bandeko, to ça déjà 2 heures émission. Bandeko to benga na lobby, to meka continuer. Oui, tokozonga so simatela ba ventir na bango ba kosa biso ba liambonga mobutu ba tonga ba ndako bazana ba immeuble bazana ba société ba service ba société belé bana Congo bazo kufanzala bango baza kolia na ba coulisse toboyi biloko wana ekoleka lisusu te. Matondo. Voilà ndeko za ko benga to pesio 1 minute s'il vous plaît. Papa azana téléphone. Allô? Allô? Oui, papa lo sako pa na 1 minute to comme na souka émission. Papa na dengi pour na bisema comme maloba nanga na ba uti na ikuruka bana ko ba defend wa yiwana ala la pièce na ikuruka dans mon pas de donner ba uti mo ba defend sa nini defend sa nini olobi nini papa defend sa nini. Allô? Voilà, ndeko ayebi alobite soki defo sani na bikake ya solo mano bana biso nganga tolobaki likamwa defao bandeko bayoka kate toza ko beta mbela mikolo tu bandeko tolongwa na isme tolongwa na makambo ba sentiment yango muto komisi Congo bazoba to komi bazoba to ndima to komi bazoba mindere bazo mwana biso bazoba biso nyoso ngana yo muta mayela zate batamayele bazate na Congo bazoba na bazoba biso nyoso. Comment MONUSCO il y a 20 ans 30 ans azawana zako yiba azako boma e bandeko mususu te botika bango bavanda nano wana te bango bazo salela biso. Et voilà MONUSCO qui décide à lobby que à partir de sikoyo motako sakara ba pesi fever na kabila beta bango masasi. Mais biso bandeko bana soko le Congo na kanisi mukolo boko yoka ba peti ndeko mo masasi na MONUSCO moko na bino alterne mapeto ce qui ba bomba biso nyoso mukolo moko. Vraiment eza ya pasi poete nyoso yo na kati ko le Congo biso moko toza bana sebe ko le Congo toza ko yebate. Allo ndeko allo papa na uki uzuka ina biese na ngo yesoke auto ba sango defa wa kufi malubanonga ngubana kupekisa ayi kusana ina kisasa na ibi defa wa kufi voilà andoko boyoki donc defa o akufi tolobaki ayoka kite tolobaki bandeko to beta maton direct peuple moko na yebite toza koloba mikolo nyonso bandeko batwana basakana na bango te defa mona ki bayeleke bombengu. Merci papa vraiment matondo voilà malobana nganga na lobaki yango ke defa o kalate bokolela ye voilà defa o est parti defa o kufi pona nini pona alingaki alia no lokoso etaniska bosanaki ke afingaki ye taximen ya kantike ya bosana ba piéger ye na Chilombo nana benga ki defao Chilombo ngana ju pouvoir yaka mota benga ki defao Chilombo non ngana ju pouvoir yaka ba kosalo ye lokote ya solo na ye aye wana pe ba nzoka te defao Félix Chilombo muta tinde ki ye abenga defao Hippolyte Kanambe. Est-ce que Chilombo va défendre defao bande vraiment tout le monde bino
Est-ce que Chilombo à défendre des fois tu vas laisser poison muta mema qui na ba Congo na inga kuna akosaba bande kwa ba Congo ezra ki nani Félix Chilombo est-ce que bande kwa ba Congo siko bino mona ki mwana na betu me kuisa wana kacha ba Congo ça des fois bo moni bolu bolela iti botomboka bino bana ba Congo botomboka bo bengana yena tisantu batuti batondeli bino wana nani nasi bande ko nzambe na ngai passe tuza ko teya mendito teate eza passe biso tuza ko loba o aza ko ndima biso te matali e poete lobby yende mutakolela matondo voilà Una Coca-Cola.